Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo ateki lika na ye pana moto kasi sengo na oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate ba banso batelaka motema bayokisa makasoni soki mokete na bino banso ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa lelo to tombe na bino banso bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Balobaki trop kasi Zambe ya évêque Pascal Mukuna asukisi bango batikali na soni bazalaki kokanisa te que ACK Triomphe et qu'on célébrait 2 ans d'existence dit Noko avec le révérend pasteur Emmanuel Le Kalala ndimelanga que 17 mars 2024 oyo ezalaki mobange ya activité avec la présence ya Yemei évêque Pascal Mukuna na occasion ya célébration ya 2 ans spécial ya existence ya assemblée ACK Triomphe oyo ezwami na avenue Matankumu numéro 43 na quartier sans fil ya commune ya Masina avec Baptiste Yanguya ya Kapata Lokola frère Mike Fleur Moulumba frère José Nzita Le Chomen frère Fiston Kongolo frère Héritier Kasongo bakisana Coran Les Aiglons oyo wapi bagrementaki journée yango kitoko avec louange adoration kokumisa koyemba pe kobine lankolo yoka la destruction du plan diabolique dans nos familles olobinini na bandeli la destruction du plan diabolique dans nos familles ezalaki bongo mama na likambo oyo ezalaki développer noko na ngai yoka son impression na ngai ezali impression moko ya malamu mpona nini otikolobaka eza fait 2 ans elero ozotala mosala na mikolo bambula lobi ezokomaki yalike mosala ezomonisama ya ata bawitangiza mais eza mosala ya 2 ans. Cela veut dire que Nassir Azali a encouragé, a félicité. On a Moussala, Oyo, a sali pendant 2 ans. Et Moussala, mon ennemi, Yokam, a s'imposé la musique. Vraiment, c'est un homme à féliciter. C'est le mien. Bible ezoloba que Pierre afongoli monoko en un jour 3000 personnes. Donc soki moto azosala kisi mpona ntina makambo ya nzambe c'est le monde à la terre. Nzambe aza na nguya, nzambe aza na nyonso, mosala eza ya ye. Elero oza korekoli na diable mpona mosala nzambe, ça n'a pas de sens. Toza na année ya sika 2024 tozotelisa koma diable asalaka baplan na ye bien avant mpona kodestabilize moto beloko ayebi te. Nzambe mpe azaka na ya ye plan diable mpe na oyo ya ye. Tozotelisa lelo ke plan nyonso diable akozala sali mpona ntina na yo ezala sans effet. Mapana nzambe nde ekobisama ya diable soki basaliki okufi okomela obela bakomona sante na yo kaka kitoko nde lobo ezala après nzambe akosala bisiko nzambe apamnemi azosala mosala malamu pour le moment ezali église compte arme baeglise oyo eza fiable ya sika donc nzambe akelela ye asala ezokoleka lere tokoya liso tokotala liso mosala esepamile makasi ntango songolo ezalaki ele moko siko namoni presque na pamoli vraiment naza na esengo makasi tokokisi mpe 2 ans mpo namoni papa ye nakisaki papa tokokisi 2 ans
ACK Triomphe. Ayosinga bon. Kaka mikolo mibala. Ah, nakozala. Nayosinga kozala le 13. Lokola le 13 etombaki mercredi certain mercredi passé. Habité tout ça le 17 dimanche pour tout samedi la bien. Papa participer là kabi tout ça yango le 17. Et changer date que zanga na semaine moko wana. En tout cas, papa aye tango aye salinga sengo makasi. Nakomisi Nzambe na moni penda ke papa naza mwana naye. Tanga pena motema. Papa Olivier nana mwana makambo na nzambe bokoko ezalaka. Vraiment soki na makambo na nzambe bato basala bokoko baoke kosimba pour que bato bayebele l'église. En tout cas, esalaka nga mpasi. Nzambe ye moko nde maître ya tape ya circonstance. Nzambe nde babengaka ekolo nombre ye nde alingaka nombre ya bato bazala ebele. Place Nzambe azalaka eyebanaka okoforce te. Bandaki awa mipango ezalaki na vraiment na futuki makasi. Ezalaki vraiment soki otali lupango otali makambo ezalaki awa okoloba te bato bakosambela te. Mais quand même toye tosambeli toluki Nzambe. Nzambe atindi bato lumière ebeti vraiment naokumisa nzambe komona etuluki ya bato oyo eza balandeli oyo te balandi ngolu grâce au papa na biso azalaka nango évêque Pascal Lipona ezokita na biso bana toforce te kaka losambo tellement bazoyoka moto ayaki mpe abiki oyo bapreuve yango bato bayaki bamakolo baotambola te lelo babeki batika batamboli bakomi kobeta babale eza grâce bato bazwaka misala te bazwa misala soka continue l'église à triomphe avec tobi ACK Triomphe bato bao triomphe yango moni bato baolanda bato balingaka bamona pe kimona meso ntango bazoya baya pamba te mpasi basentir ke Nzambe aza na nga kaka natamba na papa na nga mpe aotambola na nga ya Nzambe ezali kaka ya Nzambe ata babundisi ndenge nini ekokende obe liboso. Bongo yo mutokanise ke ACK Triomphe oyo ezwami na commune ya Masina avec le révérend pasteur Emmanuel Ekala na bandi minyonso bakokokisa 2 ans te awa ba célébrer ngo kitoko avec Pascal Mukuna boye. Est-ce que Kadia Mpemba atikali na soni angaye. Mokambi ya ekleza bolamuki yengumba kisasa musakoli gidanen sasa aibaki posoleki kosangisa basai na Nzambe ya bipai na bipai yengumba kisasa na ntina na kotalisa bango makanisi maye na lolenge oyo ekleza bolamuki yengumba kisasa esengeli kotambola basai na Nzambe bayaki meke ndenge boze komona bilili tolanda boni yemei mosakoli gidanen sasa alobeli biso na elobeli ya Olivier Mukendi Chibangu. Lelo ezalaki deuxième plénière na biso banda toza na tête ya ville province à RSC parce que nous n'avons pas l'habitude de commencer à faire des plénières inutilement mais nous voulons travailler du concret. Nous tous la penda mosala ndenge sengeli yango naza na bitite ya kobenga bato ba plénière pamba non. Je travaille, je fais un travail de fond. Alors si bolandi lelo na pesi cartographie ya ville province à Kinshasa, ils allaient à 9935 kilomètres et puis ils allaient diviser dans 375 quartiers, ils allaient diviser dans 24 communes. Cela nous permet d'installer au moins 375 évêques au niveau de la quartier et puis nous permet d'aller dans une vision dans la thématique et la commission Ndoko Tosali. Donc, mon salon dans la ville de Kinshasa, ils allaient refondation, il y a église du réveil du Congo. On a bien ça qui va tourner la plénière à Mibale. On a présenté mon vision. La canisi bozali ba pandisa ngo yoki binomoko ba détail nyo sur la carte vision tout ça. Alors message nous lancé pour ba pasteur au bazalon réticent, bazalon douter, bazalon na moi kaka, message nous peut ça pour na ba. Bon tant dans la réticent, ils ont peut-être à comprendre que RSC zali institution confession religieuse interface à l'État congolais. Donc ce n'est pas une plateforme ou bien une association quelconque. C'est une grande machine qui regroupe des associations, des asbels, des plateformes, des communautés hétérogènes homogènes. C'est pour cela que nous lançons dans Mikoleza Koya recensement il y a église nyonso il y a réveil. Pour recenser la communauté na la plateforme nyonso tout parce que nous voulons mettre de l'ordre. Tout ça na muki ya vie province à Kinshasa te ka poto zala non.
tozali wana po totia ordre malamu au lobby l'état congolais amona vraiment que église oyo ebani ko s'organiser na ba sens nyonso. Merci beaucoup. Alors en français. Chez biso na église les ambassadeurs pour Christ noko nangandi melanga que chaque mois ya mars ya année nyonso ezalaka bongo dédié na ba maman yango mars 2024 oyo église les ambassadeurs pour Christ oyo ekamamaka le prophète Gary Kenge bazali kobengisa bino ba maman tout ya ville province ya Kinshasa ya Brazzaville pe ya Congo mobimba boya ko participer na journée de réflexion oyo ekozala organisé mokolo le 31 mars 2024 oyo na avenue Louziadi numéro 7 quartier Binza Pigeon na commune ya Ngaliema référence arrêt hôpital ya Delvo okozala mobimba otuni ngai mama na likambo zwa stylo na carnet okoma po bosana te étant la dimension de mon héritage olobi nini nalobi étant la dimension de mon héritage yangonde ekozala développer epai ya mama Yvette Kenge elongo na ba mama mususu oyo bakozala na kati ya mokolo yango tala mama ya solo yaka ko participer na clôture ya monde de la femme na journée ya réflexion awa na église les ambassadeurs pour Christ bisika oyo wapi nzambe akolakisa bino importance valeur prière motuya ya malombo ya mama na kati ya libota na kati ya mboka po na koyeba lolenge kani ya koetendre dimension ya héritage na ye angaye komona ke mosala nzambe prophète Gary apesi biso basi apesi biso pe espace po tokoka kokabola maloba na nzambe ezotalisa biso que effectivement eza un passage moko na Bible ezoloba que en Christ il n'y a ni homme ni femme. Donc tozo comprendre que biso nyonso tobengami na kati na elanga ya nkolo. Nazo pambola mosali na ye ndenge ya sosoli pe likambo yango pe azotikela biso pe esika po tokabola maloba na nzambe. Clairement na basi na ba mama ezala bilenge basi oyo nakoki kopesa c'est que toza na responsabilité. Tango bazo tomola basi ezaliki bazo pesa biso nde responsabilité ya koyeba que toza na part na biso na kati ya développement ya babota na kati ya développement ya etonga na kati ya développement ya mboka donc eza likambo ya batalent bado bacapacité nzambe apesi biso totiango na mosala topesa yango po société na biso pe ekende liboso. Shalom bien-aimé Katina Yesu, na s'adresser mingi dans ma maman. Puis on se dit que mois de mars, ezali mois ya ba femme. Et na nenga mokili, on nous dit que na sanza oyo balobi to investir en faveur de la femme. Et balobi il faut to accélérer rythme nango. Et biso pe en église les ambassadeurs pour Christ APC, chaque mois de mars, culte wana ba maman de batena kango. Et le 31, le dernier dimanche du mois, ils aura dimanche na biso ya célébration. Dimanche on a célébration, ce sont les mamans qui sont encore en service. Maman bazan na protocole, na chorale, maman bazo yemba, maman bazo teya. Tous en a thème na biso de l'année, ezali étant la dimension de mon héritage. C'est sur base de ce thème que ba maman ba côté ya biso. Mais n'oublions pas que biso tango tozoya c'est par rapport à l'oracle que Dieu avait dit sur les femmes. Bible le dit, l'Éternel dit une parole et les messagères de la bonne nouvelle sont toute une armée. Et on t'a invité, Bassigno se va rejoindre Busso le 31, l'église APC, de 8h à 10h30. Merci. Kombo na Yesu Masia, to sepeli na bino makasi. To sepeli penza, en tout cas cette fois-ci, pour te yebiete, les tonga na biso. En tout cas, mon salut aux anaïs les prophètes a pekisa basi ko sala musala te. Mais contrairement, ye azo tindika biso vraiment tout ko kota na kati elanga. Loko la thème ezo senga biso to investir kati na basi. To ba pesi biso nzela ya koyeba vraiment en tout cas kotonga biso basi to ko vanda lisusu te sengeli to telema. Et tozomona ndenge mboka pesi biso nzela
lolenge moko mpe ndenge eklezia mpe epesi biso basi nzela esengeli ete biso basi tokwa kotelema mpo kati na biso toza na makoki ebele. Tozomona basi baza na misala ebele na kati ya mosala nzambe, tozomona baguitariste mpe bazali, tozomona bayembi bazali, et même na mboka basi en tout cas na lolenge nyonso to bazali. Yango biso basi lokola na mois oyo de mars bapesi biso nzela epai ya mosali ya nzambe prophète. Alobi na biso ki biso basi tozwa en tout cas makoki ya koyeba kokamba eklezia ndenge mibali bakoki kosala ngo, biso basi toza kopesa invitation solennelle epa mwasi nyonso place oyo mwasi ovandi peut-être okanisi koza na eloko te mais yo kati na oza na eloko ya nzambe oyo mutu nyonso akoki koyeba koexperimente. Yango topesi invitation mpenza epa basi nyonso le 31 mars eza mokolo biso tozoclôturer, topesi invitation na mwasi nyonso azoyoka yaka yo moko yaka poso topesi yo sango ekozala mabe me yaka kovivre makoki oyo nzambe atia kati na basi mpe makoki basi mpe bakoki kotalisa na mokili mobimba na oyo nzambe atie kati na bango. Vraiment tosepeli lisusu koyebisa bino basi surtout tokoba po bapesi biso nzela en tout cas nzambe apambola bino nyonso. Le Dieu de Néhéma, feu, place ya échangeur délimité, ezalaki tombé, sans résistance, mokolo ya dimanche 17 mars 2024, oyo, na maboko et le Dieu de l'Alliance, le Dieu vivant, le Dieu de Néhéma Sikatenda, noko nangandi melangake na occasion. Il y a 41e anniversaire na Bango. Donc, 17 mars 1983, 17 mars 2024, 41 jours pour jour, depuis que Nzambe Abraham abimelaka le prophète Sikatenda Jacques Pe après sa émission. Il y a créé communauté Oyo. Na moya lelo zali kokambama le prophète de Dieu pour toutes les nations. Néhéma Sikatenda Jacques bakisaka toujours l'homme de Mamulaka. Pona komema bana na nzambe tuna destination ya lola kitoko. Mateya, délivrance, bakisa lisusu louange ya kafu ezalaki yawa, nyata muninga senga pardon po, ebele ya bandimi tu, bayaki pona kokutana na loboko ya nzambe yokeloko yo. La puissance négative, ça va écraser cette puissance négative. Vous pouvez comprendre mon émotion, la joie. Et on peut que glorifier Dieu. Parce que la Bible dit, il est le Dieu des commencements et il est le Dieu qui termine ce qu'il a acheté, il a commencé. Vous savez, quand on parle de 41 ans, avec beaucoup de combats, de difficultés, Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est révélé à mon père biologique et mon père spirituel, l'apôtre Sikatenda Yadi, c'était pas facile. En ce moment-là, cette période, on lui a traité d'un fou. Aujourd'hui, en fait, il y a un langage qui circule dans nos églises aujourd'hui, dans les différentes églises. Dieu d'un tel, Dieu d'un tel. Zambenanga, Zambenanga. Mais à l'époque, c'était considéré comme une culte de personnalité. Lorsque l'apôtre Sikatenda essayait un peu d'enseigner et de dire aux gens que Jésus-Christ, il m'a révélé qu'il est mon Dieu, il est mon roi. Et a invoqué mon Dieu comme on a invoqué le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Il va agir. Bon. On peut dire que Dieu merci parce que Dieu peut utiliser une personne pour quelque chose, créer les chemins et puis d'autres peuvent suivre, en battre les pas. Mais ils doivent aussi avoir le courage en fait d'accepter et puis de jeter des fleurs là où Dieu avait commencé la révélation.
Et aujourd'hui, je suis convaincu que Dieu va sauver, il va guérir, il va bénir. Parce que c'est ça qui était le but primordial dans la mission que Dieu avait donnée à mon père Skatenda. Celui qui croira en moi, Christ et Jésus comme Seigneur et Sauveur, sera sauvé, guéri et béni. C'est le même message là que nous essayons à faire véhiculer, montrer au monde que Jésus est le seul roi, le seul Dieu, et le salut, ça se trouve aucun autre nom qui nous a été donné dans le ciel, que nous pouvons être sauvés. Voilà ma grande joie, ma grande satisfaction. Un message de paix par rapport à notre pays et un message d'espoir surtout à tous ceux qui sont là et ceux qui vont vous suivre sur le réseau. Chaque jour, nous prions pour la paix de notre pays. C'est une façon aussi d'interpeller en fait nos autorités qui s'approchent, qui ne doivent pas rester éloignées de nous, de l'Église, ou qui n'aient pas un parti pris, qui choisit certaines figures. Dieu avait dit à Élie, encore 7000 vrais prophètes qui n'ont pas fléchi devant les Baals. Et je pense qu'on est là, les gens y voient, ils nous suivent, que nous prions toujours pour la nation, que le Seigneur bénisse. Lelo, papa, lelo 41 ans. Message ni ya makasi ozalango pona bana nzambe ni surtout ba Orlando na ba réseau na oba e lelo ko pambola nzambe longo na yo. Lelo est comme le solo ya pété. Mais ebele ya mikakatano, ebele ya bakoka jambe bakomba. Tango Yesu amona kina papa na ngai o azali père biologique, père spirituel, apôtre Skatenda Yad le 15 mars 83. Après avoir passé 10 ans, sans oublier 10 ans d'abord au pied de Moussa Edi Nabala, après 10 ans, 83 maintenant, il a commencé à œuvrer. Et je pense que l'autre a témoin, Namisa l'autre a Romona, Nengebi sait que Dieu a commencé, il a le pouvoir de l'achever. Donc on va célébrer et c'est un peu ça. Message à Kimia pour Namboka na. Message à Kimia pour Namboka, nous avons interpellé Bakonzi, Bapusana, Bapona Babilongite. Nzamba ebisaki Eli na 7000 prophètes on nous ba fukamite devant Baal. To bonde la rapport na mboka ba obalandaka ba monaka kola pambola. Amen. Noko 41 existence. Ezali facile tempo. Bitumba, mi pepe, atako bambonge. Le prophète de Dieu pour toutes les nations Nehema Sikatenda azalaki toujours serré na bolingo. Penzela oyo tata na ye Jacques Sikatenda tikela ye pona kokumbela libota na nzambe. Bongo yo mutokanisa ike 41 na ekozala célébrer awa na place échangeur alimité te boye bato bayaki koyoka baloba na nzambe pe miracle esalemaki boye. Est-ce que le Dieu vivant de Nehema Sikatenda Jacques Bana kisasa bonyo kwa makina likambo etali kolia lokola na mikili, c'est-à-dire restaurant ya kafu, restaurant ya ngolo oyo esalemi na banorme ya kitoko oyo ya le boss Jaffa Amani babengi bongo restaurant rapide DFC oyo kala mingi te bana ngaba bana mwamba mobimba bana limete lemba matete ngaba rigini boko zala mobimba awa kaka na rond-point ngaba otali mupanzi ozana owo côté ya bypass sur place wana en face kaka ya banque finka yango ba travaux ekomi déjà na suka lokola le boss Jaffa Amani azalaka na souci ya bakinois po etali sabino ndenge misale ezali kobetama ndenge condition ya kitoko bato bakolia awa kolamba epai ya baprofessionnel pe service moko ya haute qualité yoke loko DFC niwa boyebi restaurant ya kitoko ya bakongolais oyo tozo ba idée na États-Unis toya kotiela bio na kina awa toza na bon marché victoire masina lelo toyo kita na rompenga baba na rompenga ba bosbu sepelaki ketoya pe awa donc nde bomonaki cyber café Jafar toyaki na rompenga ba totikala na cyber te toyo kotiela bio pe restaurant kitoko donc bala rompenga ba na ba oyo baza pene na rompenga ba boza na beso bokitaka su ville te bokela na victoire yango mo toye awa tosali bino lelo ya malonga ya kitoko na ba norme oyo tozali ezalaka na poto yango mo toyotiela bino awa le 8 mars oyo na fete ya bamama toprofite ouverture nango tozofunga nango le 8 mars donc le 8 mars mama zwa papa zwa bana eyaka na bango na restaurant DFC oyo ya rompengaba
place où tous allés en face ya finka. So yeka na route bypass en face à finka au mona restaurant DFC ya Sikatofia mo bango penda donc ya kitoko makasi. Bosimba pe boyeba ke confort, qualité, service moko rapide pour na ko satisfaire ba client avec impact na idéologie. Ko banga na yo te po groupe électrogène ya Mbiji ezali awa malili ya kitoko nyoso bio. Eokani Habitants de Brazzaville et des environs, le ministère de l'Évangile, Unité chrétienne d'évangélisation organise la 3e édition de la conférence biblique Comment enrayer les mots qui minent l'Église du Christ béni, sous le thème Ikabod. Nous aurons pour ces temps glorieux d'éminents ministres de Dieu, dont le patriarche, l'apôtre Germain Deke, l'évêque Roch Ngate, le pasteur Jean-Baptiste Okana, le révérend pasteur Gustave Ambende et le prophète Bruno Eugène Guéhulia. Nous aurons une conférence des ministres et des serviteurs de Dieu du 3 au 6 avril 2024 de 8h à 12h et une campagne d'évangélisation du 6 au 7 avril 2024 de 15h à 18h30 sous le thème « Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable ». Lieu, enceinte de l'église Unité chrétienne d'évangélisation, 544 bis, rue Lénine, Lindsay, sur l'avenue du lycée de la Révolution. Soyez les bienvenus. L'église Baouti Tabernacle organise une action évangélique pour la jeunesse dénommée Jeunes Héros. Shalom peuple de Dieu, nous les jeunes héros du Baroud Tabernacle, l'école jeune Kalo Baroud Tabernacle, nous vous invitons à prendre part à ces 3 jours de réunion. Je vous invite de venir très nombreux. Venez participer à la réunion qui sera du 28 au 30 mars 2024 au sein de Barouti Tabernacle, 6 avenue Paroisse numéro 6, quartier Rigini, commune de Lemba. Référence rond-point Gaba, arrêt kiosque en route vers l'intendance. Orateur, le révérend pasteur Barouti Kassongo, l'homme de la relève. Avec comme thème, comment puis-je vaincre? Nous allons adorer et célébrer le Seigneur avec le frère Patrice Moubiaï, le frère Van Walesa, le frère John Fisher, le frère Junior Kabongo, le frère Stevie Wanderson, la sœur Deborah Isumo Louvi. Ne manquez pas cet événement. En tout cas, je vous invite à venir massivement. Jésus-Christ a causé le rendez-vous. Cordial, bienvenue à tous. Jeune garçon, jeune fille, kanga pe simbake, kozala nankolo, eleki kozala nyoso. Yango, jeunesse ya Aseka Bandal, oyo ekumba makabongo, na fils intègre de l'évêque Pascal Mukuna, le pasteur Eric Kabamba, oyo akumbelaka jeunesse, abengisi bino na service d'enseignement, oyo kosalema bongo, mokolo samedi 23 mars 2024, de 15h à 18h. Ezali bongo na temple ya Aseka Bandal, na avenue Mavungu numéro 2, commune ya Bandal, na sima ya maison communale kaka ndenge zalaka. Autour ya grand thème oyo, la crainte de l'Éternel, tiré na psaume 111,
10 oza mobimbo yo wapi. Et bongo barater ezali bongo le pasteur Eric Kabamba, les fils intègres de l'évêque Pascal Mukuna, haute manifestation. Pasteur Paul Bakenda, Nayemoko, le père des multitudes, l'homme phénomène, l'évêque Pascal Mukuna, à Kozalawana, pour la bénédiction du Père. Louange, paix, adoration, et Kozalawana na rendez-vous, na frère Christian Mukuna. Ye akomema biso na mabine uta na lola. Ndeko mwasi, ndeko mobali, un rendez-vous à ne pas manquer, samedi 23 mars 2024 de 15h à 18h na ACK Bandal, Mavungu numéro 2, na Sima, ya maison communale à Bandal, oye kozwa bénédiction, ya évêque Pascal Mukuna. Nga nazanga teo, ekeyo. Oui. Shalom Kinshasa, shalom partout le monde entier, habitué à ce grand journal télévision chrétienne qui est une bénédiction pour l'église corps du Christ et tout Djungulu Yakouyamba, cette grande équipe en ce jour à Brazzaville. Merci Papa Olivier. Alors, qui suis-je? Je suis l'apôtre Chamery OM, responsable et conducteur de l'église de saison Exode à Brazzaville, Mongali, plus précisément rue Djambala, Madokoumfoua, le numéro 54. L'église de saison Exode, vous pouvez le voir. Par la grâce du Seigneur, nous conduisons cette œuvre depuis quelque temps et nous sommes porteurs du message de la sortie, car Dieu nous est apparu, il nous a dit simplement de prendre un peuple de les ténèbres, de l'amener à la lumière. Nous sommes porteurs du message de la lumière. Nous sommes porteurs du message qui éclaire les vies. Ozalamo Lili, Makamozo Simbate, le Seigneur nous a appelés pour que par notre message, que tu sors du ténèbre pour aller à la lumière. Nous sommes ici, nous sommes sur un terme très important pendant ce mois de mars, avril et mai. Nous sommes deux thèmes. Nous sommes sur les vérités spirituelles et si nous finissons ce moment par la grâce du Seigneur, donc le thème croix à la croix. Croix à la croix, c'est un concept, c'est un mandat que Dieu nous a donné de rappeler au monde l'œuvre salvatrice de Christ et Jésus, l'œuvre de la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ce moment, Dieu fait alors des choses extraordinaires. Et à part ce thème, nous avions deux grands moments dans chaque année. Nous avons Éclore 2024. Éclore, c'est un moment de conférence, là où Dieu aiguise, équipe les hommes de Dieu. Un moment de transformation des ministères. Un moment qui bascule le regard sur le ministère. J'ai la grâce, tant de fois, de parler à ce moment Éclore. Et cette année, comme conférence, comme thème, c'est la stature. La conférence 2024, nous revenons avec le thème la stature. Avec comme orateur le prophète Jules Gama de Pointe-Noire, le docteur de la ville, Titi Landi, et bien sûr, moi-même, l'apôtre Chamery OM. Ne manque pas ce rendez-vous, cher ministre de Dieu, cher enfant de Dieu. Ça se passera du 6 au 8 juin, ici, à l'église saison Exode 54, rue Djambala, Mongalimfoua. Et nous avons notre grand thème, Dieu se souvient. Ça se passe en fin novembre. Là, nous rappelons à Dieu qui se souvient. Et nous avons aussi la responsabilité d'accompagner le corps de Christ, de soutenir les hommes de Dieu. Nous sommes, par la grâce de Dieu, l'une des personnes que Dieu utilise dans cette nation pour organiser des conférences pour un jeu de croisade. Voilà pourquoi nous vous invitons de nous soutenir. Parce que nous voulons cette fois-ci aller au-delà des limites. Nous voulons élargir notre tente pour qu'un grand nombre écoute cette voix, écoute ce message de saison Exode. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Nous vous rappelons notre adresse. Nous sommes au 54 de la rue Djambala, Mongalimfoua, référence Ropo Mongali. Vous descendez, vous demandez la rue Djambala, vous allez nous retrouver. Nous prions chaque mardi, jeudi, de 16h à 18h30 et le dimanche de 8h à 11h30. Nous sommes là, nous recevons tous les jours à notre adresse que nous avons communiquée et vous pouvez nous appeler par ce numéro qui est affiché
soit par WhatsApp, soit par père normal, nous allons vous recevoir. Que le Seigneur de gloire bénisse JTC et bénisse le Congo-Brazzaville et bénisse la RDC. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble. Que l'Éternel de Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt. Je suis l'apôtre Chamery, OM, Église Saison Exode. Reki ebele ya kolanda basanga ba Kristo mokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino mpe azali ya